Je suis le fils aîné d'une famille polygamie. Arrivé à l'âge de 6 mois, mon papa n'a pas voulu que sa famille sache que Abotana Mwana Moko ya bas classe. La maman a pris une mauvaise décision pour moi. Bayaki na biloko na fufu ya potopoto. Na kati ya fufu wana bapashik bachaki kindoki wana esalanga na koma kizengi. Ezala lié moko ezobenda yo. Parce que la malédiction suit quelqu'un ici à la 4e génération. Singa wana eko bloqué vie na yo frère. Singa wana eko bloqué vie na yo ma sœur. Et Seigneur yo luka quelqu'un on zamba kotina na vie na yo akatela yo singa wana pose ozala libre. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes qui pleurent, avenir ya ba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que je ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra tsoki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance sur la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision, Bisso Tolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na abonné Nyon Sobanima ko s'abonner awa na chez Bisso Télévision. Plus de 231 000 abonnés. Merci beaucoup na bino na respect et na considération bossa la Bisso awa na chez Bisso Télévision. Mesdames, Messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le sponsor de cette émission, bien sûr, Police de Star, et ainsi que cette chaîne chez Bisso Télévision. Je dis un grand merci, Naba Héros dans l'ombre, technicien, Barosala Moussala Kito, qu'on a moins la réalisation, 98, Namoni Cordon, Nabiso Sidanduku, Azali Wanape. Merci Mingi, Naba Oyo Nyonso, Babeng Arabiso pour la remarque, idée, pour la évolution, il y a chaîne Oyo chez Bisso Télévision. Orphelinat Les âmes qui pleurent, Adana Bosenga, il y a contribution na yo, s'il vous plaît, tout soutenir Banabitiki Nzambe à cause de ko pambola pe ko pambola génération oyayo. Je salue mes enfants ainsi que ma famille di Mokadi. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour, on a invité la mission Mokwa Lelo parce que Lelo zali témoignage, aye ko ça la témoignage, le lengini Nzambe a bimisie na bosoto na mulili aye a komissie pe musali. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Papa Chic. Toyambio na émission na biso Police de Star. Amen. En tout cas, quand même sur la losambo poto kota na muzindo ya mission kwa lelo. On peut prier le Seigneur. Baba katika jina la Yesu, tunasema asante kwa hii moma yeye unatupatia kwa emission. Wendo bariki kila mwana ifuata na bentu kwapo tuonekanie, uanze na shie, umalize na shie, mujina la Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu, tout d'abord, comme nous nani. Comme on a prophète Samuel Wanzambi.
Prophète Samuel Wanzambi. Yes. Dans la Chiluba wana Wanzambi. Na Chiluba. Voilà. Voilà to où tu vois piper église à côté. Bon, nga précisément na uti na province à Tanganyika na République démocratique du Congo, précisément na Kalemi. Voilà. Ah, na Kalemi mbote. Na pesi na Kalemi nyonso mbote sika ba otala biso. Amen. Ça vient pas mon bino. Na ndenge bo na pe otala chez biso télévision. Amen. Voilà, l'homme de Dieu le loto yambi na émission na biso mko lelo plus de star. Eloko nini ememio awa? Bon, eloko amutu ya meminga awa na eko pesa témoignage ya vinanga lolenge nzamba benga ayeko lokotanga benga na musala na o nazana ngolelo. OK. Nzamba lokota ondenge ni. Ah papa Chikeza histoire moko tragique na nzambe na remercier nzambe ko salanga ndenge na salelo. Je suis le fils aîné d'une famille polygamique. Papa nanga amuto Kalemi Mobimba yebiye azai directeur ya SNCC musulman. Abala 5 femmes parmi tous les 5 femmes atamo kwa botakati. OK. Aeko tombe na mama nanga lokola makangu na lokola mobali nyoso azwaka likangwa libanda. Aeko pesa ezemi. Zemi nanga ekota na mape abota ngai. Après kobota ngai, arrivé à l'âge de 6 mois, mon papa n'a pas voulu que sa famille sache que abota na mwana moko ya bas classe. Abota na mwana moko ya bas classe, abandai kobomba ngai na fin fond et pas bakoko na ngai à côté ya maman. Asala kanyoso mena za kakuna so maman ninga memanga epai na ye aboyi. Arrivé à l'âge de 3 ans, moi c'est né à liboso e kobota pe mwana mobali. Tanga boti mwana mobali papa na ngai informé que osali bien kobota mena sina bota mwana moko libanda. Lolenge yo ndoza mwasi ya liboso esengeli oboko la bana munyoso mibali na komina bango na zana mbongo azana nyoso. La bana oyo. Mais ce qui était arrivé est que la maman a pris une mauvaise décision pour moi. Aluka tante nanga paternelle bazaki na bango en collaboration. Baya kotala ngai, baya komona maman lulinga ba récupérer nga. Baya kina biloko na fia potopoto. O ba pesa kamwana na tongo. Na kati ya fufu wana bapashik bachaki kindoki wana esalanga na koma kizengi. OK. Paralysé na lobaka te na bande kutanga papa mama nyose ekenda na koma ka kizengi so ezo manga na munoko na tambola kate jusqu'à l'âge de 12 ans. Ba eko zongi sanga papa na ngai famille réclamait papa ke bazongi sangai. Bazong c'est pas père nenga zaki na mbonga meminga na ba hôpitaux nyonso estimba kite kizengi na kizengi akomi désespéré. Na tango akomi désespéré, arrivé à l'âge de 15 ans, musée edi na bala ko sala croisade na stade. Tango akitaki na stade, maman nanga zai mutaba prière ayeko landa père récupérer mwana amema ye na croisade. Kuna babwakela batumai, mai wana pe bwaki ekomelaki ngai. Et comme la kingai par la grâce, c'est l'explication à maman. Naeko kweya pendant 3 jours dans le bagate. Si vous battez sur kweya qui wana maki bangona fait pas kon zambe malamu ya dav atiwa le dav lelo. Kalezaki kuna likolo na bureau à cité, ba minga kuna ba tchenga na église. Si ku papa missionnaire moi azaki wana papa Chama, azaki missionnaire fait pas kon zambe malamu utape Kishasa kutoyo. Ina manza me malamu na Kalemi aye koibisa musée edi na bal mokola ko kende asi séminaire que ezana mwana moko kuna ça fait 3 jours à la mukakate nde mwana wana nde musée edi aye komona ngai akutinga na zolala. Il m'a tenu la main et il a dit à maman que mutu oyo akozala ka prophète munene makasi pe akosala la kanzambe akosala ka ba détail ba don nyosa ba guérison tout ça. Il a dit au nom de Jésus, je déclare, lève-toi. Na la mukaki na banaki ko bégayé.
nga nazali koyeba kobeta kozalaki kukuma te mais nalamuka na banda kozala banalaki kukuma soko toyoki nga bien na oloba mbangu parce que ezalaka na mwa moke na kati yango wana naye kobika naye kotalema na bandi kotambola à l'âge de 15 ans natikali na église afepako nzambe malamu. Okay. Wana siko après musée edi kokende natikali na missionnaire Chama nazolala pene ya porte na yoki mongongo ebengi nga na mir eyebisi nga kombo na yo ekozalaka lisusu Philippe te parce baboti na nga bapesa nga kombo ya Philippe. Okay. Philippe Kamuleta kombo na nga Philippe Kamuleta esi yo kombo na yo ekozalaka Philippe te kombo na yo lelo ekozala wanza ekozala Samuel. Na ndenge oza Samuel senga nyonso kolinga na kopesa yo nga nzambe na oloba na mir mutu te mir boye na 2h du matin moko wana elaki na loba keloko moko tifana bandeka kolela butu mobimba. Okay. Yango nzambe aye kobenga nga na depuis mokolo wana nzambe afongola nga miso. Okay. Mokolo wana nzambe afongola nga miso tango siko papa na nga aye koyoka ke na bimi na bandi kotambola aye ko récupérer nga abimisi nga na église atie nga na ndako siko grand-mère marâtre na nga wana mwasi ya liboso ya papa na ngai aye komona na biki alingi siko abuma nga papa aye koluka chez moko ya bamusulman atie ye baidéologie aya koprophétiser na ndako ke naza ndoki. Ok, tozalaki na meza mokolo wana mère asalaki mwa geste moko ya mabe nayebisi mère oza na zemi me mutu oyo aza pembeni na ngai parce que nabandi koidentifie te mutu aza pembeni na ngai ayebisi nga boye soki otubeli te biloko osaleli papa mwana wana akokufa. Nzambe mpe ndenge azalaka nga nazali koyeba te mama aye kobenga prophète chez na ndako soit disant prophète ya bamusulman aye koprophétiser ke naza ndoki mpe nangi nabuma mwana aza na libuma mama wana. Après quelque temps aye kobota mwana ya mobali asali 2 heures mwana wana akufi papa na nga bengani nga na ndako ke na ndoki abengani nga na ndako ke na ndoki nde nazongi siko na bosani biloko oyo ayebisanga na église nazonga kozala enfant de la rue na wana na souffra ebele. Après à l'âge de 19 ans nde naye kokutana lisusu na missionnaire Chama aye kokutanga su na balabala wana moyibi bien qualifié moyibi a jeté na ba cicatrice ya ba frappe bande ko betanga pa na moyibi na kola kisango na télé te mais nde missionnaire aye kozwa ngai na ye komemanga na ndako na ye mokola komaki na ndako na ye nakuti mwana na ye ya mobali azali kotambola te nayebisi missionnaire ke nzambe atindi nga na ndako na yo ke po mwana oyo abika directement na simbe na maboko papa Chir le ciel est témoin mwana wana abika. Et depuis ce jour-là Dieu m'a dit que à partir à ce jour mutu nyonso ya malade okutanaka na ye akobika. Et Dieu a ouvert mes yeux lolenge naza awa na lingaka mutu ebisanga problème na ye te même ndenge oza wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Amen. Pour lundi témoignage on a beaucoup mingi bandeko ba ta banda ko ba lundi témoignage lolenge papa na biso abeti di solo ndenge nzambe a visité. Mais lelo komona bien sûr que nzamba soit que place soit que wana lelo komona ke makambo lelo ba papa na biso to pe ba boti na biso ba lien ya famille parce que yo réussi ça ko peut-être ko kata yango lolenge nini ya ko kata ba lien wana pe ko bima na minyololo ya papa so akangaki to famille bakangaki. Papa Chik motu na wana eza motu ya makasi. Eza na eloko mabe na famille lokola lien. Lien eza eloko esalaka bato ebele. Bako kende bapoto, bako sala nyonso basalaka, mais lien ebendaka bango. Singa lien motulu ezaka makasi. Mais lien wana bakataka ngo na ba prière. Eza na ba service o nzamba pesanga ponga makambo nzambe molimo sande tangisaka nga boye. O nzamba pesaka nga poko kata ba service wana. Parce que mutu aza na balien akendaka liboso te.
azaka na tendance à kozonga parce que mutu abale okeba na basini. Par exemple oza na Kinshasa mboka na bino Kasai mais olotaka esika obimaka. Esika obotamaka chaque fois ozolotaka kuna ozaka kuna ozolia kuna yeba ke bazo réclamer esika uta. On a ba asini muke mais lien ba buka kango na ba prière parce que lien bukani na kacha vie à prière ya ba jeune prière mutu vi na e baluka kambala moko échanger. Très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mais si koyo batu baza peut-être musika. Au ça même procédure d'une. Bon, ce n'est pas la première fois. Nazana bana o bazana ba na bondela bango na Kalemi bakenda ba poto tout ça parfois ba benga kangai papa to zana ba problème to kotila ba prière sur téléphone to kukuta na ba prière sur téléphone to singi orientation ya nzamba parce que ngana sala ka elokote soki nzamba ebisingate et je ne prophétise pas soki nzamba ebisingate oko benga ngana téléphone papa loba soki nzamba lobite je ne parle pas. Papa bondela ngai nako bondela yo après que nzambe ayebisanga. Yango na ebisaka ta bato na ba radio, ba télé ya ba mboka, na ebisaka bato avant obenga ngatu na nzambe na zanani. Po nzambe so a confirmer que la musali na nyonso na kosala akwa accomplir. C'est ça. Ah, oko benga ngai to kosala ba prière to kotuna nzambe par rapport à dossier na yo. Et puis na kosala ba prière pe ko témoigner bikamwa nzambe. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est très important parce que ma problème est qui est zongi. En tout cas, na respect na zanango pour epai na yo. Na muna lobiso mingi tena émission mko lelo. On a besoin ko bika ba muna bika mo ya nzambe, nzambe oyo ako sela yo à travers yo, ako sala à travers yo ba bika ba ba solution. On a rotika yo moi prédication moké et pour samedi ba obela ba misala ba problème. Pour que en tout cas, merci à l'homme de Dieu na plateau. Bye bye. Que la puissance et la gloire de Dieu soient avec vous. Je vais vous prêcher dans quelques minutes, en fait que le Seigneur vous bénisse. Et je serai dans le livre de Matthieu chapitre 21, le premier verset. La parole nous dit, quand Jésus arriva à Bethphagée, il envoya deux de ses disciples dans une ville inconnue qui était proche de Bethphagée. Et là, il y avait l'âne et l'ânesse qui étaient liés. Et Jésus envoya ses disciples pour délivrer l'âne et l'ânesse. Si vous allez lire la parole du Seigneur, c'est l'âne qui était lié, mais l'ânesse ne se déplace pas parce qu'elle dépendait de l'âne. Et la Bible nous dit, il envoie ses disciples. Donc, quelqu'un ne sera pas lié s'il n'y a pas Mutu Oyo Akanyiye na Kibonduki. Là, je vais parler sur les liens de nos progrès ou de nos évolutions na Kachaviam. Azolinga akende liboso me mongongo amama so ke leli punda wana azongi na bakula mama na ye. Ezana eloko mabe na vite lolenge obima na famille moko ezana kinduki. Okoyomi kuta ke kindoki ya famille na bino ezana tendance ya kozongisa yo o dépendre kaka na famille. Même mwana mobali akobala mwasi. Mais okoya komona ke a considéra ka mwasi na yete ke famille na ye. Mwana mwasi akobala makei na libala mais tendance na ye et azana posa kaka azonga na famille na ye. Ce n'est pas d'elle-même. C'est parce que zana lié moko singa moko ezo benda ye. Mutu azokende na asia kei mosika kei liboso mais ozomona zonga muli moko zonga na mboka esika uta. Zonga esika na mboka esika uta. Eza yote. Eza na lié moko ezo benda yo. Parce que la malédiction suit quelqu'un ici à la 4e génération. Okomi tout dans la vie na yo ngana sala eloko mabeti mais lié ya famille uta. Peut-être koko na azakindoki. Nganga kisi. Azaki na biloko azaki kosalela la ba monde spirituel na yo ebité. Mais singa wana ko bloquer vie na yo frère. Singa wana ko bloquer vie na yo ma sœur. Et Seigneur yo luka quelqu'un onzamba kotina na vie na yo akatela yo singa wana pose ozala libre. Soki mutu oyo azala pouvoir ya kokatela yo singa motulu na yo wana oyo li attaché yo na malédiction famille na yo ezo attaché yo na lien ya famille na yo ata babondela o ndenge nini
okobikate. Okobikate. Il y a des maladies, elles doivent dépendre na singa famille. Kozanga libala mosusu et dépendre na famille uta. Oh c'est un mariage ma sœur, c'est bon on un mariage, ça va passer mariage, mais na famille na bino na bala. Na fana na libala, nani afana na libala. Ce qu'on t'a bien, maman na passer ezem. Grand tien na zoazem. Grand frère na passer na zem. Donc on a bino ba zem za na famille. Ça ne dépend pas de toi. Eza la bisiko uta. Ozo linga obi misamutu na famille na bino frère, ma sœur. Ozala quelqu'un, quelqu'une. Mais nan na famille na bino quelqu'un. Bien si vous en avez un peu de liboso pour la unité, pour la unité, parce que vous avez une réclamation. Oh, ils ont kanga vie na batu, na misala, na ba document, obima kanga voyage au kei poto. Yo est-ce qu'on c'est si quand ou ta sepelaki. Ils ont batu ba kota ba réunion sorcellerie pour na yo. Singa wana zo benda, bazana pesa ozonga, ozanga refoulé. Mais nzamba tindinga lolenga tindaki Petre, Pierre, ala ko délivrer Anna Anes. Mama yo na famille na yo. Nzamba tindinga la vie na yo. Lolengo zo yo kanga ao. Zwa courage. Tout nzam. Na benga musala nzambo. Bondela avant. Appelle-moi à mon numéro. Et le Seigneur va te bénir. Appelle-moi à mon numéro. Et le Seigneur sera avec toi dans tout ce que tu feras. Au cause de la délivrance, il n'y a pas l'autodélivrance. Jamais. Punda ko fongo la singa na ye mokote. Et c'est pas tinde la ye mutu. Maman na yebi ke ozole la mingi. Ozana pasi ebele. Ozana problème ebele. Yake pas prophète Samuel Wanza. Nana poso yebi sanga problème na yote. Tango ko benga ngai, comme sanga problème na yote. Nzambo na salaka. Akoloba na vie na yo. Et puis ceux qui nzamba lobeli vie na yo. Yeba ke lobi kouye. Quand je parle, il amène l'exaucement. Na yebi ceux qui nzamba lobi na vie na yo pour un problème na yo. A découvrir un problème, a détecter un dossier na yo. Yeba ke solution yé. Numéro na ngai za simple. Plus 243 81 26 20 680 plus 243 81 26 20 680 plus 243 81 26 20 680 WhatsApp okozwanga appel normal okozwanga et c'est quand ozo ozolananga okobenga na numéro wana nakotuna na pour na dossier na yo. Avant que je prie pour toi, il faut que le Seigneur me parle sur ta vie. Mais dans la pose ça oye bisanga problème na yote. Je n'ai pas besoin. On zamba le kotanga. On zamba bimelanga face à face. On zamba balobelanga de bouche à l'oreille. Akoluba na vie na yo. Et puis akope ça on a ba secret na bisike uta. Penzamba kopambola yo. Singazo la na yo ekokata. Tu vas progresser. Okende liboso. Okosala ba projet na yo. Okobika kate lolenge famille na yo bika. Okobika kate lolenge mama na yo bika. Soki ya bala te yo kobala. Soki ya tonga te yo kotonga. Soki ya kenda liboso te yo kokende liboso. Maladie ozana ngo wana ekobika. Je t'assure. Ekobika. Je ne me pavane pas Naomi Komisate mais na eli onzamba solo. Onzam. Akosela obikam. Numéro 081. Alors, plus 243, 81, 26, 20, 680. Au côté de l'oboko na yo na télévision, na yo na bonde la yo, batu nyo soazo landangay. Seigneur, Père de gloire, je prie pour ton peuple. Si que le boko no ya makasi, et que ndeko simba malade nyoso, azali boso télévision eux. Et si kazo landanga, akende ko bika na komo na Yesu Christ. Je prie pour le frère, la sœur. Azana problème à document na yezo bimatin na poto bisikaza. C'est que ne ko fungola document na komo na Yesu Christ. Je prie pour le frère, mon frère, ma sœur. O azana posa ya musala. Kende ko sunga akende ko zwa musala na komo na Yesu Christ. Je prie pour tout celui qui a besoin d'une voyage. Seigneur, kende ko pambola ye. Voyage na salema na
kombo na Yesu Christo. Ainsi prier. Amen. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Ozana problème, ozana dossier et lequel yo mayele o show meka pa basali nzambe. Meka nzamba prophète Samuel wanzambe. Aba o benganga tuna nzambe na yo. Akola kisa wanzambe bazana. Benganga ina numéro nanga. O eza wana na télévision. Nzambe akopambola yo. Nzambe akokanisa yo. Okotato la bonne nzambe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolandangai, ngana za madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te, o le bazana ba famille, o le bazana balabala, o le bazana l'église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango basa luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon Ezali mal boulamo avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanuma mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma beaucoup continuer un photo bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus.